Anisinangai et pas il y a ancien ministre, premier ministre Mokoto Salaka nae comme nae Mulumba Lokoji. Principe nous c'est économie pour faire démarrer l'économie à pays d'Amiso. Mais il y a beaucoup de jour Salaka dans centre d'accueil à un micro à lobby. Finalement il a compris que à chaque fois que les gens la un pas, il y a quoi appliquer l'économie, la théorie, tout ça, mais il sentait quand même une pesanteur. Côté spirituel, donc il sentait en lui une pesanteur à pour atteindre, pour appliquer le principe. C'est par là qu'il c'est vrai, ces pays souffrent d'un problème d'ordre spirituel. Effectivement, pour pays n'habitons sans quoi associer Papa Simon Kimbao. Donc pays, dans les chaos. Dans les chaos. Prière, la prière d'intercession, parce que les jeunes na bipépé ndenge na ndenge ozali ko souffler na mokili et c'est les jeunes qui mangiste ayeba ko bondela ayeba que la prière c'est une arme. Donc un terme qu'on a développé par rapport à la prière d'intercession, une arme efficace pour combattre et vaincre les forces du mal. Développé dans ces forums l'intercession face à l'empire du diable, parce que le diable a un côté élément comme vous savez dans Nzambé abongo yo il est Satan, il est le diable, Lucifer, c'est un être spirituel. Comment allez-vous combattre un être spirituel sans qui aux animaux dans ma bonne délit? Or, Asie, Azokende, pour Afrique, peut avoir relève, Yamokil. Or, ma réserve nyonso, Oyo Tatanzambe, Atia, Biloko Nyonso, Tsana Mokili, ma richesse nyonso, réserve nango, dépôt nango, Ezana Katia. Il y a Afrique, plus précisément au centre, au Barobi bassin, il y a donc richesse nyonso est vendue surtout dans RDC. Donc, au jour d'aujourd'hui, bah minerai ya sika ils ont continué comme on n'est pas nabiso, il y a un monique jalousie ya batu mususu pe etelemi natina elokwana. Mais heureusement pour nous, Papa Simon Kimbangu, mboka na ye, oya betela tolo, oyo yeko telemisa drapeau na ye, eza a. Donc, nyonso wana bazo sala ezate. Intox cocotte. Peut-être jeunesse ezwa penza makanicité, peut-être ba Congolais bazwa penza likanicité ya likambo Papa Simon Kimbangu. Mais oye bongisi tata nzambe na mboko yo ekosalema kaka po ata parti moko ya pays ekokende te si o batambusaka mboko yo bamonaka neti mutu azobeta brique na air mbula. Donc c'est-à-dire quoi, l'air ozwi zelo otie wana, ozwi ciment otie wana, o mélanger yango ozwi caisse wana o basalaka ba brique, o former brique, l'air oye otie brique oyo beti oye pour ça les mibale. Papa dernier n'a pas expliqué le principe. Donc les politiciens, il fallait bailler la place du Cambo bébé là, pays. Oignon sur la papa, on a besoin de temps pour y couper. Biso tiko yo domi pesa. La makamonisa boni domi pengo. Isa. Keke nyonso komona yo. Eko e mama na biloko na biso mama e. Yonde ojali mama ya mabota. Basi makamoni ya mabepo na biso batumwini. Kasi tango yoboya. Bako sepela na biso kaka. 100 ans et komota makambo elele. Toye lisusu banani wana biso menga makimbangu télévision elongo na bino public nombreux merveilleux o bokolanda kabiso butu moi na nzela ya chaîne ya évangélisation wapi epai toyaka bongo solo kopanza sango tata mokonzi ya buleko accompagner œuvre na ye pe côté ya na topi ko kabola boyebi oyo moko na moko azali na yango na différents domaines toujours na kati ya mboka ya Matadi tozali kokoba biso bande kwa menga makimbangu télévision elongo na nzela ya émission tolobela mama mulu ko kamba makepa ya ngai mama Falantima na kolobaka yango butu moi esengo kozalaka na ngai tango na kwaka liboso ya etando ya baitando na bino pona komilobela te kasi kolobela tata Simon Kimbangu kianga ni nzambi eto yango ane sangisi biso mokolo molelo na kati ya plateau oyo ndenge bozali komona na image na loboko na ngai ya mwasi nazali bongo na papa président provincial ya Ijiki Congo Central Papa Zulu Mbotenayo
Mbote maman journaliste. Et c'est mon souci Rokutana na bino na kati ya plateau après grand forum tozalaki na ngota mokolo moi le 22. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup papa. Ndena loboko na ngai mobile nazali bongo na papa évangéliste ya Ijiki Congo Central papa Richard. Bambote na bino pe lisusu. Mbote maman journaliste. Totondisa mi pe na esengo kokutana lisusu sima ya forum monene tozalaki na yango. Exactement. Matondo mingi ndeti na oyo esangisi biso na mokolo moi lelo toyaki tolobeli makambo etali forum papa na biso pe papa kife l'animateur wazalaki bongo na mot du jour ye pe apesaki biso mateya to pe décortiquaki teme na ndenge bosaki kolanda na ba image kasi etikaki biso indifférente ya kozonga lisusu na kati na plateau oyo koyeba bongo masolo ejiki pamba te ndenge tomoni tofandi oyo ezali comité provincial mobimba oyo bazali kokamba Ijiki Congo Central papa président tokati na ngambo na bino na molai ya singa mingi bayebi bino mingi pe bayebi bino te pour se présenter comme un nom complet aussi vos engagements to pe activité oyo zali na yango na kati ya mbeta molimo centre ya mboite to kota na mozingo ya kozwa ba nouvelle ya Ijiki Congo Central. Merci beaucoup maman journaliste ndenge utolo belango ngai kombo na ngai kambio même utolo ba kombo kombo na ngai papa Zulu Babela Marcel Naza révérend pasteur P Naza président provincial il y a union de la jeunesse kimbangiste il y a Congo Central. Matondo mingi mbuta tukati na ngambo ya papa Richard. Merci beaucoup maman journaliste, il faut de plus. Comme nangai papa Richard Konde Panzou Nazali diacre au sein de l'église kimbangiste. Chargé évangéliste chargé de l'évangélisation au sein de l'Ijiki Congo Central. Matondo mingi baye bazali kolanda biso basili koyeba nani wana maman Falon ayambi na kati ya plateau na ye na bandako na bango bazana idée ya kobalanisa oyo kobima na identité ba papa basili kopesa biso papa président. Tozwami na kati ya Ijiki Congo Central c'est vrai de participer na forum. Félicitations d'abord na organisation ezalaki vraiment kitoko pe na ndenge forum elekaki na lisungi ya tata nzambe manso malekaki malamu tito koma na mokolo mwa lelo santé ya Ijiki Congo Central ezali boni. Bon santé ya Ijiki Congo Central yo moko uti ko palpe yango santé eza bien jeunesse ya Congo Central eza bien ezotambola malamu. Les Cambouezanga kate ba difficulté évidemment ba difficulté zangi mais na mawaya yeme papa Simon Kimbangu kiangani tozomeka kobunda voilà le kamona kokolo bana papa évangéliste les Cambouezongi na ngambo na bino l'évangélisation la santé au niveau côté évangélisation na kati ya Ijiki Congo Central comment évolue-t-elle? Merci beaucoup maman journaliste. Puisque vous allez connaître la santé de l'Ijiki Congo Central, surtout dans le domaine de l'évangélisation. Pour parler de cette santé, nous devons nous approcher par rapport aux objectifs qui sont assignés à l'Ijiki. Dès lors que l'on dit que Makamboyo lingomba asengi biso Makamboyo tata mokonza bule asengi biso soki tomoni que tozali kokoka ko réaliser yango tozali ko réaliser yango wana tu provoque oui vraiment nous sommes en bonne santé. Alors effectivement na mai basengi biso les objectifs qui sont assignés à l'Ijiki solo tozali kobunda pour balobi na biso Ijiki biso comité et sengeli tosala le nécessaire pour que la jeunesse kimbangiste bazala en mesure de défendre loyalement et le kimbangisme oyeba yango pe ko défendre yango et sengeli biso comité de l'Ijiki, tout allons encadrer jeunesse, tout ça en sorte que cette jeunesse n'a pas été pour intégrer cette jeunesse au sein de la société, pour que cette jeunesse
il apporte un changement, sa contribution. Faire en sorte que la jeunesse kimbanguiste, les jeunes, puissent s'assimer, être des véritables patriotes, des véritables citoyens. Et donc, ça l'a vraiment intéressé au développement communautaire de l'Église, ainsi que le secret offandi dans Bamboka Nabiso. Voilà l'objectif. Dès lors que tu as dit qu'au Bunda, tu as dit qu'on réalisait Yango, nous pouvons dire que vraiment, à l'Ijiki, nous sommes en bonne santé, comme l'a dit le Papa Président provincial. La difficulté est inquiétée, mais tu as dit qu'au Bunda. Et dans les domaines de l'évangélisation, solo, vous connaissez que les jeunes, tout le monde est jeune, quel que soit l'âge, même aussi bien c'était aux alliés jeunes. Mais ceux qui sont jeunes, parce qu'effectivement, les papas de Genda, qui jeunes, la force vive de l'église. Pour mon banquier, il y a 6 000 gens qui étaient, vous savez qu'ils ont 5 à 6 mois, qui ont tambola. Et que ça passe. Mais effectivement, les jeunes, ils ont une force musculaire à cause de Sakasima, à Tienamutu, à Zulibanga, à Kumba, à Tienamutu, et M. Kelos Petozali. Donc, ces jeunes-là, âgés 25 ans, 35 ans, cela dépend des jeunes. Et maman Falono Yebeli, ndenge côté ya Kabiso, que quelques news au Nzambe aboma. Provocateur mingi basaka ba jeune. Alors papa de Ngenda tata mokonza bule papa Simon Kimbangu yanga na nzoto na ye ya mibale papa de Ngenda solo amona kikila fali asangisa ba jeune au sein d'une association au Tirel Kubenga Ishiki. Alors na domaine de l'évangélisation tozali ko sala ba effort mingi pour que ba jeune kimbanguiste au départ Tozali bandimi. Et puisque Tozali bandimi, et Sengeli Totambola, selon les principes de l'église, jeune kimbanguiste, il faut azala mutumoko qui a tous les atouts, où il y a alandi maté papa, où il y a se considéré partout où il est comme mondimi. Il ne va pas être un kuluna, azomachette aboma ndekonaye mutu, mais Sengeli a des valeurs spirituelles. Et c'est que là, on est en gros, tous allés kobunda, pour que jeunes qui banquent sur le Congo central, azala na niveau, azala na maîtrise, il y a kimbangisme, hein, azala na maîtrise la doctrine nabiso, il y a mokoko nabiso, koye bango en profondeur. La fois passée, tous allés qui na mois débat, na kata forum nabiso Ijiki Congo central, les mots qui kamoko ba jeunes baloba qui biso ba jeune tozana posa ndenge tomona ka papa na nkamba azali boso ba jeune bazali ko développer ba thème ya ndenge na ndenge makambo ya bezalaki na 5 mois papa mbenza kozongola ngo papa kotuna ye ezalaki ndenge nini et biloko nyonso na tango bazali koyoka ezali ko kolisa ko ndima ba jeune. Alors biso pe na niveau Congo central c'est vrai tu okenda kwa nzambe ya tongo tukolana matei tu okenda soirée tukolana matei mais na ba rencontre Ijiki tous en posa ya kuyoka des enseignements variés yango moni papa président provincial azali kula la pongité la fois passée avant ben sa papa Kif Nkikifwen a ben qui papa Joseph Kikonga Diam Yepe Ayaki il avait développé un thème très important papa Simon Kimbangu est-il réellement Dieu? Thème wana a on m'a tout ça 2 fois et bah jeunes intérieur ils ont réclamé et bon gobiso parce que les comités provinciaux papa président tel qu'il est là dans l'accès Mosapité son champ d'action ce n'est pas la ville de Matadi mais kobana na Kasangulu tina mwanda tina ba frère au fin fond la frontière kuna ti ba Pointe Noire donc c'est lui qui gère tous ces jeunes bazana mutuna yi bandimi nyonso na kimbangiste ya Congo central bazana mutuna yi biso tozali c'est masimana yi pour prêter main forte. Alors les jeunes mais qui réclamer bon biso pour ça. Alors vraiment il a engagé des moyens pour que ces grands forums et ça les Matadi
tokendaki na Boma, tokendaki na Mwanda, tokendaki na Inga, tokendaki na Kulungongo, tokendaki kusukisa na Mbanzangungu. Et en dehors de ce forum, parce que les jeunes vont réclamer Matéa et à la diversifier, à Bengissi le sous Papa Kif. C'est vous qui avez fait la couverture de l'événement. Il nous a développé un thème aussi important. Papa Simon Kimbangu et la problématique de la situation de l'homme noir. Hier, vous avez suivi les interventions, même à l'étranger, les gens sont intervenus parce que les thèmes étaient très intéressants. Et aujourd'hui encore, on a continué. On va poser la question. Donc, et voir en dehors de ces deux intervenants, même localement, nous essayons de faire beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'organisation des forums. Okay. Je peux vous citer quelques-uns que nous avons produits ici, en matière et à l'intérieur, hein, quelques thèmes que nous avons développés, en dehors de ces deux grands thèmes que nous venons. Nous avons parlé par exemple de la prière d'intercession, parce que les jeunes na mi pepe ya ndenge na ndenge ozali ko souffler na mokili et sengali jeune kimbangiste ayeba ko bondela ayeba que la prière c'est une arme. Donc un thème qu'on a développé par rapport à la prière d'intercession, une arme efficace pour combattre et vaincre les forces du mal. Pardon, Richard, oui, la prière d'intersection, c'est ce qui pousse d'autres jeunes ozali comme on a bakolo bakaete mingi o balongwali o bakenda bakolobaka ke kuna mozindo ezate na kimbangisi donc un to ki to yaka kaka ne to yaka to fandi mozindo penza ba prière to kota kate te kuna mozindo ezate nini otinda bango ba moi il langage soki bango bakoloba ndengona pesa na distraction. C'est peut-être parce que tu as dit que bon, la tenue peut détail à prière d'intersection. Parce que est-ce qu'un jeune kimbangiste a dit que dans le kimbangisme nous avons des prières d'intersection? Prière d'intercession des alliés, maman Zali. Parce que ma bonne c'est une intercession. Okay. Et l'intercession face, on nous a même développé dans ces forums, l'intercession face à l'empire du diable. Parce que le diable a un côté élément, comme vous le savez dans Nzambé, à Bongo yo, il y a Satan, il y a le diable, Lucifer, c'est un être spirituel. Comment allez-vous combattre un être spirituel sauf qui aux animaux cassent dans ma bonne délit? Il y a un autre monde qui na plan d'action à biso et sengeli nan to même ba jeune si ka ya ko bondela ba yeba ke li maman toujours ko ba awa d'accord toujours tenir ba propos mais so qui to côté na domaine ya prière dès lors ko bondela na kombo ya tata moi na pe tata mo centre. Donc vous bougez le monde spirituel. Et surtout si votre prière est exaucée. Donc total ça qui les conditions pour que ma bonne on s'abaisse à côté de biso. Oh papa c'est moi qui va à côté de biso. Ma bonne pour que ça la exaucée. Pour qu'il y ait ayamba yango ayo kayango et sengeli tomi petola. Pambate mon kanama nzambe ba lobena biso nzambe akoyoka ka l'ensemble ya matemaso moté. Si vous avez toujours que nous avons il a fallu préparer les jeunes. Regardez, nous avons une grande responsabilité au sein de cette église. Papa, vous allez côté d'Abisso, tant que vous allez comprendre là, mi pepe mususu on a et les caca. Vous allez collecter la force de la prière. Donc il a fallu que les jeunes s'intéressent à la prière. Nous avons préparé tout un thème. Et même papa, représentant provincial, Papa Ndung, a prêté main forte dans l'intervention les deux fois que nous avons développé ce thème à la mission centrale. Il y a quelque chose qu'on peut ça un autre thème localement. Pardon papa, avant de clôturer ce thème, motuna moko bakamina kati wana nini o moto ko sala pour que libonde lina yezo ayano. To lo lenge nini moto ko bonde la pour que libonde lina yezo ayano. Maman, merci beaucoup pour la motuna wana. Nous devons savoir que tous en mokile maso. Ndenge tous en na mokile masomo moto moko te akoki ko beta tolo ke ngaza li petwa. Ngaza li petwa. Non. Tosumo kaka. Mais il y a ce qu'on appelle la confession. Papa Tine Kabiso, nan toubela et c'est sincère. Tant que toubeli de façon sincère, tant que vous avez un monacé, tant que vous avez la bango misato, bango bako kita, bango bako prêter oreille, bako yoka yope bako yanola, bako pesa réponse.
na mabolo papa fo mambanza ko asaki ko bana biso vololombanga kalutamblanga ko ndomba Zambi mais tant ndomba Zambi et yak c'est quand vous allez comprendre mais vous associez les mal c'est-à-dire vous priez mais Dieu ne vous entend pas Dieu n'exauce pas votre prière d'où il a fallu tout là ça secret wana na ba jeune pour que ba yeba que Nzambe apesi biso une arme oyo kosonga biso na bitumba oyo tozali mona certain. D'accord papa Richard natie oma moke na pose na kati na ngambo ya président provincial papa mokumba monene ozali na yango kobana ndenge papa lobi kobanda kasangulu tikokende kuna na mwanda na suka nkangu nyonso oyo ya jeunesse kimbangiste na mutu likolo ya mutu na yo donc oyo ezaki soki likambo ko tata kimbanga kotangela yango na mapeka na bino pamba te mokumba ezali na ngambo na bino na mwa nzela moko to mibale ya koenumere ba difficulté oyo ils sont fréquents, tant que les choses régulières, beaucoup de nango, on a beaucoup de jeunesse, il y a Congo central. Merci beaucoup, maman Namutuna Otuni. Effectivement, difficulté comme ça et le banango tata se lo moko na bosani kombo na ye na temps du temps ya papa diange na zaro loba. Vaut mieux au même nom sakasima na mutu que au kumba batu. Parce que l'air aux kumba batu ceux qui basent sans on dirait ça sans esprit on a aux kumba. Donc mutu na mutu azana makanisi na même nkolo yesu. L'air azalaki na bapotre na ye. En tout cas ezalaki makanisi ya mutu ezalaki ya batu ezalaki wana na likanisi na wana likanisi raison pour laquelle même l'air a tourné ki batu bazolanda ye. Na lingina ye bapenza e bandena no ipana bino ngai naza nani. Réponse ezalaki uniformité. Quand bien même babandaki ko vanda na ye tout peut-être ngeke sala réponse bima uniforme do bazala neti bomoko na réponse mais zalaki bomoko te pourquoi parce que tozabatu effectivement difficulté ko zangate parce que mwana na mwana uti na ndako na bango azana éducation oyo ya zukuna aye nango na esika otozali or mission effectivement ya biso ya lingomba mutu atika bizaleli oyo ye amesana nango na ndako na bango aya kolanda bizaleli ya papa Simon Kimbangu bizaleli ya papa Simon Kimbangu ebombami na bolingo mibeko misala donc mutu nyonso fazala uniforme ndenge bato ya libanda bamonaka biso parce que bato ya libanda balobango tala bana papa soki papa lobby. Voilà. Donc, l'air balobake papa lobby directement qui m'angiste à l'andi. Ce qu'on a makamonion, il fallait aller la bongo. Donc, jeunesse, effectivement, difficulté qu'on a et surtout que l'air lobby jeunesse. Moni l'air moutasa jeune, azana azoko développer un comportement moko boye peut-être cause à la contraire normalement na battante il y a tata Nzambe parce que bino toute l'air bozaona bozoluka ba former l'union so bokotia en place pour y ba ko recadrer et tambolia ba jeune raison pour laquelle ndenge papa évangéliste a autour lobelango que ceux qui ont multiplié même ba forum c'est parmi ba armes oyi kokiko ko changer éducation ya ba jeune parce que na ba forum wana l'air bazo yebisa biso makambo oto yebakite mais quelque part na kati kuna moi makambo ya kotosa mibeko ya tata Nzambe ezana kati donc ezaneti lipa ba pasoli na kati mais na kati manteke ezali sous charcuterie ezali donc c'est comme ça dans tout ce qu'on peut dire même na ba conférence wana ou bien soit na ba forum wana okomona na kati likambo ya kotosa mibeko ezana kati donc nyonso na ba formule rapport tokoma uniforme par rapport ya demande ya tata Molimo Musa. Merci beaucoup papa président. Toujours tout ce ngambo na bino lokola tozali ko lobela ba jeune. Tout ce toujours na ngambo na bino lelo tozali koyoka surtout nga este ya pays na biso otali ezali ko kita le komikuna na bateke na ba yaka bitumba epai ko bomana ba tuire les kimingi makila kotanga avenir ya mboka oyo ezali boni. Bon, merci maman Namutuna Otuni pour un problème étalé à venir. D'abord, Yamboko yo. Normalement, à venir, Yamboka, espoir est à la jeunesse. Il faut à Simba, pays na mikolokoya.
nde yango ozomona ke base eza jeunesse il faut bayeba préparer bango mpona tozwa relève ou bien bajeune bazwa relève ya kotambusa mokili mikolo koya. Il est vrai ndenge otoloba situation ya mboka tout ça mama koposa nango te ke mboka oyo eza mboka oyo tata nzambe avandi. Il est vrai que bato ebele même nganga nzambe ebele même ba politicien ebele ti lelo bazokoka koyeba te moi moke oyo bakoki koyeba bamisusu mpe peut-être bazosala semblant parce que eza mboka oyo papa Simon Kimbangu atia makolo na ye akita avandi awa mboka ngo atia nango na programme na ye en tant que molimo mosantu oyo ekolakisa maye ya minene monde kokamwa bitumba wana nyonso ozomona mama papa Simon Kimbangu na 1921 alobelaka ngo ke mboka oyo bakotikala kokabola ngo te lera za koloba mboko bakokabola ngo te parce que ayebaki déjà makanisi ya même ba occidentaux par rapport ya mboka oyo parce que omoni tomoni bamindele barenier siko toza na kota Asie or Asie azokende po Afrique pe azwa relève ya mokili or ba réserve nyonso oyo tata nzambe atia biloko nyonso atia na mokili ba richesse nyonso réserve nango dépôt nango eza na kati ya Afrique, plus précisément au centre au balobi bassin donc richesse nyonso est vendue surtout na RDC. Donc ti au jour d'aujourd'hui ba minerai ya sika ezo continuer komona ne pas na biso yango moni ke jalousie ya bato mususu pe etelemi na tina eloko wana mais heureusement pour nous papa Simon Kimbangu mboka na ye oyo abetela tolo oyo ekotelemisa drapeau na ye eza donc nyonso wana bazosala eza te intox kokota peut-être jeunesse ezwa penza makanicité peut-être ba congolais bazwa penza likanicité ya likambo papa Simon Kimbangu mais oye bongisi tata nzambe na mboko oyo ekosalema kaka po ata parti moko ya pays ekokende te ba menace wana ezosalema parce que eza mboka na ye ye pe aza na armée na ye spirituelle o bato babosana kati lelo parce que nzambe asalaka likambo na ntango na ye ya na ntango oyo ye moko po batindaka pe ye te ozomona ngai nazongisa kaka même likambo ozomona RDC richesse ezali même tozomona pasi ba politique tout ça mais Kimbangisto nyonso aza averti akopesa ne faut pas ba politicien te ba politicien se peut pas mais yebite pourquoi parce que nous avons un problème d'ordre spirituel na pesa ka penza na zongisa makanisi na ngai et pas ya ancien ministre premier ministre moko tozalaka na ye comme na ye Mulumba Lukoji principe nyonso économie pour faire démarrer économie à pays na biso. Mais il y a beaucoup de jour ayaka na centre d'accueil azu micro alobi finalement il a compris que à chaque fois que les gens la un pas il y a quoi appliquer ba économie ba théorie na nyonso tout ça ba nini mais il sentait quand même une pesanteur côté spirituel donc il sentait en lui une pesanteur azuko quoi atteindre quoi appliquer ba principe wanate c'est par là il moko ya koloba c'est vrai ces pays souffrent d'un problème d'ordre spirituel effectivement pays na biso sans quoi associer papa Simon Kimbangu donc pays ekotambola nango te dans les chaos donc ezaniti c'est des moko na yokaka epa papa Tif nderte zokola na njili azala nango ya 5 mois ya nkamba papa diangenda zoloba omoni mboko yo eza compliqué l'air ozana opposition papa diangenda qui dit hein l'air ozana opposition ozoloba ngai rien qu'avec barrage dinga na okoka ko diriger pays papa alobi luvunu lwako do papa alobi lukuta na yo parce que ozotala les choses en face papa alobi une fois que ko accéder na pouvoir et bebeli yo wana papa ndenge na mutazolo et ko bebela yo donc osala boy papa tuni bambuta boyebi makambo emona ka mutu soka zo beta brique na era mbula bamuta ba ifandika ni babi
papa loba abia ndenge ka bakonzi o batambusaka mboko yo bamonaka neti mutu azobeta brique na air ambula. Donc c'est-à-dire quoi, l'air ozwi zelo otie wana, ozwi ciment otie wana, o mélanger yango ozwi caisse wana o basalaka ba brique, o former brique, l'air oye otie brique oyo beti oye pour ça la mibale papa denge na mutazo expliquer principe wana. Donc ba politicien fallait ba ye ba place di kambo bébé la ya pays parce que pays ils en a promesse ya tata nzambe yango mutokota alors lero so ça la deuxième brique pour ya kotia première brique mbula ka mukoli yango. Donc lero longo li deuxième brique lero ye lero so ça la troisième brique oya li bosse comme kati lingisila nango po mbula azo détruire yango déjà siko lero ko ya kotia cinquième zelo wana pende kuna ezo kende albi ndenge pays yo yezali. C'est compliqué. Alobi kibo konzi ya RDC ekokani na kinzu koko moko alaka nango ngwa kuzeluka. Kinzu donc c'est ça nzungo ya mabele omoni ba nzungo ba koko baza kolambela kakala. Alobi kibo konzi mboko ekokani na kinzu wana koko moko alaka na nkota alaka na kinzu moko elaka phénomène. Soko zui nyama okati bien misa mai okati otie na kinzo wana ozui tomate otie ozui pilipili otie soko zui ka nzungu wango otie na moto osito otie ka na moto biloko mbala moko ebeli. Donc lero zo tia ka biloko ebeli lero ko zwa nzungu wana okitisi malgré moto lero ko tia pan biloko ekomi pio alobi ndenge peyo ezali. Voilà. Alobi ti kaka na temps fixé par son père ce que koki to komona économie stable no makambo nyusto ekomi papa denge na ekolobani ke ye aza capable ya kobongo la même mutuneti kisita la ki mwana moko alaka neti toke papa denge na ye alobi mutuneti kisita ngana ko président de la république atambusi pe peyo ye bongi na. Donc secret moko ezawana na makambo papa Simon Kimbangu pona mboko po eza mboka ya bilaka ya papa Simon Kimbangu. Donc voilà tozawana de jeunesse il fallait et prêter vraiment attention ya koyeba mission ni vraiment au juste papa Simon Kimbangu yela na mboka na biso RDC parce que mundele ni sosoka ye mboka na biso zo convier ba musu bazolinga ko kenete mais biso moko tozomona esengo ya mboka ngote pourquoi parce que ezaneti mwana sana ba diplôme belé nazo sala na yete nazomona ba diplôme ezo vanda donc ezaneti RDC. Donc voilà les merci beaucoup papa président provincial, belle intervention, merci beaucoup en tout cas. Tozongi na ngambo ya papa évangéliste, l'évangélisation. Oui, l'évangélisation. Vraiment, na lokutakano na nkamba beti c'était na makambo etali l'évangélisation. Et domaine biso tozali na yango l'évangélisation des jeunes. Solo ezali domaine moko très complexe. Parce que ndenge papa président provincial wuti koloba les jeunes développent un comportement parfois se comprendre. Et imaginez même tous ces derniers temps, matin à papa, intervention à papa, minga zo pointé bas jeune. Voilà. Bas jeune. Et Sengeli tous ont conscience de ce bas jeune. Nous sommes l'avenir de demain, l'espoir de l'église. Ndenge papa président wuti koloba wana. Donc, j'aime les former pour que faites-moi confiance, vous dirigez le monde dans tous les domaines. Donc, les jeunes, les sélections, on a préparé aujourd'hui pour que demain nous puissions assumer nos responsabilités. Nous avons trouvé une autre méthodologie pour l'encadrement de la jeunesse. D'organiser plusieurs forums dans plusieurs domaines. Et dans les domaines de l'évaluation, nous avons trouvé que avec les forums, nous donnons la possibilité aux jeunes d'intervenir. Parce que quand nous allons à l'église, quelques matinales, à l'église le dimanche, vous n'avez pas cette possibilité-là. Quand même vous avez un point où vous ne comprenez pas très bien, vous n'allez pas demander, vous n'allez pas interrompre le pasteur qui défend. Que nous disons, vous ne pouvez pas pasteur, je voudrais intervenir. Est-ce que non? Mais du moins, dans nos rencontres, dans nos forums, vous avez vu hier, plusieurs personnes avaient l'envie de poser des questions, on était débordés. Donc on donne la chance à quelqu'un de poser la question. Alors, comme j'étais en train de parler des forums qui sont déjà organisés, des thèmes qu'on a déjà développés, nous avons présenté les deux thèmes développés par
nos invités, Papa Joseph et Papa Kif. Nous sommes occupés localement, nous avons développé le thème de la prière et nous avons développé un autre point, la jeunesse kimbanguiste face au monde. La jeunesse kimbanguiste face au monde. Quid. Vous voyez? Parce que quand on dit kimbanguiste, c'est un modèle. Mais est-ce que vraiment, réellement, ce modèle, est-ce que vraiment, ou que vraiment, tu allez comme ça la démarcation, que tu vas banda, oui, en tout cas, il faut les suivre parce que tala, comment les jeunes se comportent. La jeunesse kimbanguiste face au monde, nous avons développé notre point, notre thème, la seconde venue du Christ sous le nom de Papa Tialungana. Parce que là aussi c'est un thème vraiment que les gens ne maîtrisent pas du tout. Papa Tialungana, encore mais comment tu te bats les bandes? Et c'est outiller les jeunes, qu'on pèse bango matière, qu'on pèse bango argument, pour que vraiment à poser une question à la mesure de répondre. Nous avons développé notre thème démarrage d'une nouvelle ère après le 50e de la retraite spirituelle. Donc, on est en camp le 17 juillet 2022, tant que tu as conquisté 50 ans de la retraite, 50 ans de la Koreki. Et devant la résidence, Papa Nsongantil, Papa Conseil direct, Papa Mbenz, nous avons séance plus de 2 heures, je crois. À Lobby, Bokomi, na 50 ans, l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse. Si Koyo, na niveau de Komi, to koti na air mususu. Même hier, Papa Kif a l'objet Kiongo. To comme une phase avec invention, to comme une phase wana. Et Sengel si Koyo, makamunyo sobosala ki na bumwana. Yango les sociétés, pour Bokoli, pour Bokomi mature. Nous sommes il faut le côté ça jeune. Donc, Makamozali est belé, il y a notre sujet, mais qui n'est pas encore qui est disponible, maintenant de développer les choix d'un conjoint, un mystère insondable. Vous voyez, maman? Aujourd'hui, le phénomène que tu constates, c'est que tout les jeunes, ma balle est comme beaucoup de famille, pour nanini, ma balle est comme beaucoup de famille, parfois il y a des trop, Panzani. 2 ans, Panzani. Qu'est-ce que la base d'un tel comportement? Nous sommes les alliés, ma tête, nous allons diversifier. Nous n'avons pas besoin de lobby. Et dans 4 forums, nous insistons sur la spiritualité. Nous sommes jeunes que vous allez là. Botos Yamibeko, Yangonde, comme ça, nous sommes pas tout minene. Ouais. Voilà un peu du côté de l'évangélisation, les efforts que nous sommes téléphonés. Mais évidemment, nous n'avons pas besoin de bâtir, des difficultés alliés. Des difficultés d'ordre financier parce que l'évangélisation coûte cher. Tambola, Banda Kasangulu, Kende na Mwanda, Kende na Chela, na Maduda, na Sisinzobe. Hein? Tout ça, ça demande des moyens. Mais par moment, là, ce sont des contraintes. Mais, na moké, Nzambe, à ce que c'est une solution. Et tout ça, Kokoba. Merci beaucoup Menga Makimbangu télévision moko ya banzela eko panda sango na mokili mobimba na nzela ya batema o papa oti ko énumérer to ko sala effort ya ko développer yango ata ko to ko zonga mboka Kinshasa na mikolo ezali ko landa kasi to ko sala effort ya ko développer batema wana même à travers en direct mosika to ko zala na lisungi oyo Long Blanc salele biso na nzela ya WhatsApp to pe na nzela ya internet pour ko panza susu sango oyo davantage to komi na suka pamba TV zali solo bongo ngonga ya émission na biso ya mokolo ngwalelo na tina ya boyebi o to pe bokaboli o to sali elongo nabino papa un petit mot de la fin ya mbote to kakabwana dans notre temps papa président au kansamon qui est et loko ya fort ezali ko rattacher au tikala na mona bimangu ya tata Kimbangu poto kabwana biso pona ngai maman Falon na téléméli wana à vous papa. Merci beaucoup maman journaliste, vraiment nous manquons des mots pour vous remercier. Na likambo monene au saleli biso accepter de venir au Congo central précisément na Matadi pour que bosunga biso Matei et Kende Musika na ndenge tobongisaki forum avec papa Kif. Donc votre couverture médiatique est Sungi Bisso
parce que ceux qui sont la biso na biso kaka boke dans la salle wana eseli mais njokende awa à travers la chaîne Menga Makimbangu TV. Donc message que musique et nous avons même apprécié l'intervention de musique à l'étranger dans d'autres continents mais participer dans le forum. Donc vraiment de remercier nos makas et de souhaiter que les sungi oyo partenariat oyo vraiment il y a à tout moment parce que biso nous disons que nous commis vraiment le schéma est encore long à parcourir et nous avons besoin de votre accompagnement et surtout que vous êtes une chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na lisungia tatamoli mo centre to kolonga papa président Liloba Yasuka pona mokolo mwalelo to kabana poto kokutana lisusu. Mama soki na landi bien question moko tona kingai eloko nini oye kamusa ngai na papa Simon Kimbangu kiangani oye rete na attention na ngai mama na sekina no parce que namoni ebele papa nzambe wana donc leur titre lobake papa Simon Kimbangu yali putanga na mona yete limsanga na mona ngatenga na mona gaga oyoyo ya nzoto misato papa Siros ebele alaksanga miracle mususu na banza na témoigner yango déjà na centre d'accueil jour papa alaka na Kinshasa on a expliqué ka comme na kutana nango na musala pour ngai ça déjà miracle ngai peut-être même ba non Kimbangisi ba mona wa miracle likamo moko pe na koloba su lelo o ngana mona pa papa zaibele nous sommes badia wa donc c'est que ça la sur 3 émissions et là qui période moko na tikala ki suna mutuka ko tambola na ngote alors na ebisaka papa panga mikolo na tikala suna mutuka ko tambola ngota bite yo ko zanga mutuka ko tambola tenga mais papa mikolo ngana ko kate parce que na mbongo te na ko so mutaya bite faut wa mutuka maman oyebi eloko nini asalanga. Quelques jours après, avandi na musala na moni mutu moko bengi nga na yebi pays ete mutu ala za na Europe ayebisanga ke nazotinda mutuka moko me mutuka wana nazotinda yango na kombo na yo yo yebi ngai te nga mpe nayebi yo te mais bapesa ye ngaka kombo na yo ke kare wana fe ya na kombo na yo abandi bavantir na ye mutu wana atia kombo ya mutu na nani belle comme il y a Zulu Babela Marcel tout mutuke yele et yena port mutuke comme na port si comme toi a yebisanga que non comme mutuke so mutuke yena port yebisanga comme ça natinda mongo au dédouaner bongo koyeba wapo kotinda mutuka langa tout ça l'air ka mutuke yé na informé ya bien et combien yo monyango ça va na ko rappelle ti lelo mutu na rappelle na ite siko mutuka wana ikoti magasinage batiamo na liste ya vente faut bateka mpote ngamo pe na leki na mbongo te pour na dédonner yango peut-être na bimisa soki atini mbongo na donc bloqué benga papa Simon c'est papa mutuka moko yelaki nga na yebi mukolo na ngote na yebi nini te tout mais sikoyo papa lui kasi siko mutuka yeli yo siko kasi dimsanga bi papa nazozanga de pour akobimisa mutuka wana au moins peut-être nanda mbongo nazana ngo nani donc il faut moins na luka $3000 mais nazana ngote papa lui ozana $3000 ça va na yoki OK ça va ici papa ibsinga kanga non papa dans une semaine kutu faut pas ça la vente publique. Donc car wana pe ba kotisi ngona liste à vente na zalaka na babiloko wana na cadre ka ya témoignage na bonbon mais ba papier ko bimisa tout ça nini parce que document na vente publique après papa le bio bon ça va na yoki et c'est mutu moko abenga ngai ke non papa Simon Kimbangu kiangani ayebsenga na tindelo $3500 alors okosula ngondenge nini mutu wana pa yebi ngate nini te na zula mbongo ngo na ami fidèle moko vite ezozala wana ozo comprendre mutu ngo pa yebi ngate nini pete tout ale mutu wana ayebsinga yaka na ami fidèle na ken ami fidèle
pendant que bimisa mutuka et le zako zangara 3000 on se comprend et mutuana lobi papa Simon qui manque ngani a epsinga na pesa yo 3500 na zula on a mis fidèle mon koza na dedwana mutuka do mutuka wana na linga pe ko teka ngote parce que na yebi ndengeni na zula ngodo et par après j'ai compris que si on l'air mutuka wana ebimi papa sengi que na memango na nkamba amona mutuka wana. Donc, mon miracle, c'est que papa sommelanga mutuka parce que mutuka en place on vend que jeep on les ana simona. Donc voilà parce que moni ezako sala pe ba makambo nazako sala papa zako linga teke nazanga mutuka do à tout moment emso peut-être robenga nga tout ça donc asalanga minene ezana mukonzi na ngamoko na seka kama kamwa elaki mukonzi na ngamoko na musala place nazako sala akanela ngai na makambo oyo tolobake matatu la lokuta camarade na ngai ake collègue na ngai musala ake Kinshasa bakutani na PDG na banza R wana ou DG je ne sais pas atuni tu connais un certain Zulu à Matadi oui c'est un chef de service comme moi tout ça avant ventenga mukonzi wana ayebisiye kende ko yebisaye nazo sala mise en place ya ba responsable nyonso mais ye na kotia na garage à cause de la place de nos routiers, nulle part. Il a dit non, c'est un bon garçon, d'ailleurs, c'est un kimbangiste. Il a dit c'est parce que nous avons battu tout autour, nous avons belé pour nous. Donc, ils ont perdu de place. On a déjà avant, pour fin du mois, déjà mis en place. Camarade wana to bandako discuter kani mingi makambo ya église qui manque se passer hier aza protestant ala ki diacre ya église protestante pe a son âme akufa kokolo monsieur kokolo lera bimi na audience so bazalaki na ona deje abengi nga yebsinga papa Zulu benga grand yala yaza ko benga nga yala donc yala ka yala netro papa Simon Mango yala donc yeso zaki mangisa ko lobaka aza yala donc mangisa mais c'est ko papa azako benga kaye grand yala abi en tout cas problème na nango benga grand yala na nkamba parce que modèle DG Kingandi na kotanga komote akaneli yo tala ndenga yebsinga na miyebisela yo ngape na saini na bengi papa na yebisi papa tala papa yebisa ya lobi ndenga na yo sali ndenga bi papa na sali lokote batuka ndenge ba mfia ka ba poste bake kosa makambo pa na ye ndayenga kutuni na kosa papa tuninga boyo moni na tina misala lingomba même ne fils que ta misala to sale la kaye parce que ngai ndenge nazako zala le na laka mwana muke soki le nazotanga nazana humanité so to classique et kangami avana kende congé na Kinshasa fona kende nanu na bilanga café ya papa dia lungana fona kende to buka café ko buka café mama ndenge za kozala wana omona la kana ba fourmi ele zo buka bo bungo ko mona imsu nzoto nyoso ba fourmi ko yebsa ba mama boki ba po folo ngola pantalon alors batembele ba ko kima ka misala ya lingomba c'est or papa de lunga na linga ki ba travailleur donc omoni mo ba sekel wana mo ba mapambo li wana ko luka na makasi papa yango papa tuningai ya lo bien longola yo misala oyo yo sale la kabatata na ngai nani muto bando ko sala soka longoli wana ngabi papa na yebite peut-être hier na moni ke papa siliki papa lobi ye muto ko longo na place na yo papa zanzambe ngabi oyo kinga na téléphone ngabi ingeta papa kati téléphone na moni ke papa sepelite après nini yeki ko salema te so pour ça la côté fin du mois pour ya ko sala mise en place na jour moko ngana yebakite nazo leka na centre médical na biso na wuti port nazo bimana après garçon moko ya taulier abengi nga za maître taulier maître cible abenga lubi honorable ya za obenga nga koma na télé ngabi maître ndeni abi to bando solane atuni ngai problème nini bozana ngona musala ngabi problème to za problème ta habitat omoni na centre médical na moni nzete na bino oya ba collègue na bino mo ba télé maka awa
babandaki koloba lisolo moko ke omoni ndenga leke yo po olekaka na jeep no kaka oba abi na fin du mois azolongwa na yo azolongwa na poste wana d'ailleurs mise en place tiko bango bayebi te ke ngai nayebi yo problème ni ngabi nayebi te parce que l'air to kabone ngabi makambo ezokoma penza sérieux donc nazolongwa penza na fonction na noa na vandi nanga l'air to so pousse reka itikalika mikolo mike wana jour on peut na yé na port l'air na koti na port na bureau na kuti agent moko kaka na bureau ba misusu ba bimi na balcon ndenge yaka na tongo bobando lobela na makamba politique bongo ba okota na bureau na kuti ka agent moko matiti na comme on est na bo sanité alaki na service on na za ko diriger matiti ka mutavanda ki wa. Si on a écouté Matiti, je lui pose la question. Matiti, mais où sont les autres? Non, ils sont à l'extérieur, ils sont en train d'analyser tout ça. Analyser quoi? Oh non, chef, est-ce que vous avez une information? Oh, kasi DG Balongwa qui l'obite. Hein? Nani? Oh, DG. Balongwa qui est? Nakingande, donc qui trouble, hein, parce que comité de gestion. Nakingande. Lobby Balongwa qui tout ça. Si koyo omoni leur papa yebse ngake ye mutu akolongwa na place na yo ngai ki mutu eye patoza bato ngabi mwana nkazi na ye aza tout autour na ceinture ya mukonzi mboka ye kutu mutu atia ye DG do soki bazo nommer mwana nkazi ne fwa yeba siku papa zolo bake akolongwa mécanisme aza kutu mwana nkazi te ye aza mwana nkazi te ye aza noko ya mutu yo asirvega makambo nyonso na bureau ya mokonzi ya mboka siko papa zoloba ke akolongwa na ndimaki yango ka na foi mais ndaki mutu penza boye na ndimaki po akolongwa ndenge ni po mwana nkazi ne mutatala bamaka mais papa ye kotia ye en contradiction na noko na ye pe atali penza ke mwana nkazi azwi pe suspension donc ye akena no nenga papa lobaki ye na no mutu akokende ale na tongo wana ler ba yebsinga na yebaki baleki ne moko to sareki na baona service baza ngene kosa kama kambo ngana mse bobenga nanu na yebsi matiti wana ngabe appeler un peu les autres ler ka ya yebsinga informe ba koti wana bango nisu ba koti ka monika ba dunzo ngabe mais qu'est-ce qui se passe parce que moi hier je n'ai pas suivi les infos oh mon chef yo landa kité DG balongwa ki lobi bango nisu balonga balongola batu balongoli si déjà batu baza parmi bino na matato lia lokuta obokenda yikona tala kokolo yebisaka nga boyeke bazolongola nga bino pe boyebaki menga na yebisaki papa na biso na nkamba po papa aza na ndenge agisaka parce que nga na tongaka Yerusalem ozomona donc l'air bazolo batonga Yerusalem eza kisi moko eleki bakisi nyonso na sukisi wana kombatata mwana pe mon santé. Merci beaucoup tokonoka lisusu lokola mvula te oyo tozwi ekoki bongo tango bapesi yo mosala ya nzambe sala mosala ya nzambe na solo na dimension oyo kokeli pamba te nzambe akoliaka nyongo ya moto te tokutana na mikolo ezali koya botika malamu na mabota na bino matondo mingi.